bien. Likamo ezake parce que a fini maman te. Likamo ezake parce que vendredi elle a fait qu'il est meli. Moi tant que pas remis la kuna a qui kolobake, j'ai peur de ma vie parce que maman oh la lingaka wana a simbaki meli à chaque fois qu'on va bidana maman. Elle n'a pas passé tout le temps. C'est ça le problème qu'il s'agit. Est-ce que moi nango a une réseau social en privé? Merci. Bonne question. C'est ça qui a fait que le débat est banal. On n'a pas bien la bâti ba sac poubelle, n'a pas bâti la sac poubelle. On a les vidéos. On a chose la vidéo là ça. On pousse la vidéo. Yo so la ngola qui ça. Non, pourquoi? Ozo kosa sa vidéo. A l'air à foutre ma benga. Vieux dansi. Vieux dansi, tu vois tes l'acté Tony si kae à la vidéo à lobby qui a la vidéo là ça biso vidéo. Bakali yo le rakuna. Te na mona tanda la dansi ata sala dansi na yo lobby vidéo la kisa vidéo te la kisa vidéo la kisa vidéo te yo la kisa vidéo kasi. En tout cas, merci beaucoup à la Kenangai. Et la qui sa vidéo au Kimate. La qui sa vidéo. La qui sa vidéo. Bakali, obi ke yo. Mais yo lobo sana vidéo, so ke musika ndenge nini. Yo lobi ko sana vidéo, la qui sa biso vidéo. Yo ntoye na masola vidéo, on a des vidéos. Oh. Baba songi franchement. Oh, on a des vidéos. Là qui sa vidéo, au lieu de sa vidéo, là qui sa vidéo. Maintenant je comprends Bakali. Maintenant je comprends pourquoi elle a pu à Bengano au tourner parce que yo dans la vérité. La qui sa vidéo. Oh non solo bah c'est pas un problème. Mais la qui sa vidéo. Bakali ozana vidéo mon kasi la qui sa vidéo le ozana vidéo s'il vous plaît je pense pas que non ozana vérité Bakali ozana vérité vidéo ndé la sabe vidéo pété doyi vous appelez vidéo pété oh on connaît la vérité mais comment c'est comment c'est que vendredi à l'hôtel. Yaya vidéo. Comment vidéo pas vidéo pas vidéo français la vidéo la qui sa vidéo la qui sa une vérité et bon mabino c'est peut-être que oyena lokuta vidéo la qui sa vidéo la qui sa des vidéos je le respecte mais non pas été la qui sa vidéo au monde et que Koufa et que vidéo par rapport à quoi yo mom to beti sur la vidéo que toko la qui s'appelle ma vidéo la qui sa vidéo baka moni yo oza moninga mabe mais la qui sa vidéo na la sa vidéo te parce que botasina nga vidéo abona la sa vidéo boya na mamba lokuta ya dansi na réseaux sociaux boso ya mamba lokuta ya dansi na réseaux sociaux yo mo ye o vidéo na la sa vidéo wa vidéo la qui sa vidéo omoni baka yo moninga mabe en fait donc pas que baka yo nandimi kasi naza ya moninga mabe nani stone naza moninga mabe na la sa vidéo te mais na sengi ka vidéo na ko la sa vidéo te omoni ki okosaki biso mais comment tu sais comment c'est babengala qui petchwa là kasi yo lobosa na ngo babengala qui petchwa là yo lobosa na vidéo so na vidéo audio te audio mama alors que babengala mo na ngai mais wapi vidéo lobosa na vidéo moi c'est mobile so ba soigné hein mobile ya bengana moi c'est pas bengana mobile non Tony yo dans le mobile te wana moi si yo comprend makam auto lo baté na comprendre bon na bien ba na bota na tata tapoter les lives yo mon papa oli la on te dit qu'on la té on te dit qu'on la té on vient qu'on la té on a bota na tata le na on la té on est là pourquoi c'est comme nous comme on là et mais en tout cas dans la vie yo non stone on dit que Tony a moi si bon pas de souci nga mwana mobali na lobi la sa vidéo to likuma kitoko nga mwana mobali la sa vidéo ba moté na baba lux stone na bi la sa vidéo so ya likuma mais so mataka maka singala baba lux
Bon, en tout cas, Bakary, ce qu'il faut comprendre la vie, il faut la vérité. On va pas beaucoup de vidéo. On solo la na yo to avancer la sa vidéo au beti li solo ko sa nango. La qui sa vidéo. Mais yo kan se biso mun ko sa la vidéo. Bino Ningi boy baka moto o alakta bakambo wana. Vidéo yo mo to nango. Boro sunda ya vidéo. Boro sunda ya. Oh, Bino. C'est pas jamais. Ngala ozala dia da sina à ta grand frère là baka vérité. Mais là sa vidéo quasi. Tony tika la sa vidéo. OK, la sa vidéo. Nakangi la caméra. Non, là, sa vidéo, t'es. Bon, sa vidéo. Zéla. Ah, ça, la vidéo, il y a moi, Darcy. Bon, Zéla, d'accord. Bon, Zéla. Patrick, je te jure, sous la tête de ma mère, sous la tête de ce que j'ai cher, sous le ceux qui n'ont pas aussi Darcy, Amata, bon, Zéla, s'il vous plaît, bon, Zéla. Qui la quitte la gaïe? Qui m'a dit, Zéla. Zéla, s'il te plaît. Patrick, Akimate. Boka bien. Ceux qui n'ont pas aussi, Yoka, s'il te plaît. Yoka. Balobake, oh non. Babo libala bango te. Eza ke mwana na biso akena ofika biso kuna eba belle famille. Ni tel kuna sa débat na ngana yo yena mamba vidéo olo bake biso to bien poto kan o kan biso. Na boy ko la sabe vidéo na boy na ngai. Na boy ko la sa vidéo na boy ka. Mais la sa vidéo. Na boy ko la sa vidéo la vérité et la vérité blesse. La vérité blesse. La vérité blesse. La vérité oyo bakabwana na sana ba vidéo. Boy barango ya dans Bino moi ça Daxa ça voilà Sony kara itira Sony kara on coupe là et coupe à Sony dans le bien na bien moi ça Daxa moi ça psycho ne te pas Daxa bon mon parti de pas de baboya pas comment se battre pas de baboya baboya Patrick baboya la pegara Patrick aginde banga Patrick boboya na Patrick eki so disi apo boboya na Patrick te exemple Patrick yebe o bango la ka boboya na ki aboboya ni no boboya na peka ka boboya na tozawa na bien Patrick baboya na bango monko baboya la Patrick Patrick ako couple na bona comme la s'il vous plaît Patrick oh mais ton la qui sa vidéo baboya na te Pati baboya na ba fontu na bango basa ba baboya na bakini oto boya na tito boya te bango boya na on ça no débat na hier azo distraire bateau olongo ma ba côté sous Patrick okimi vidéo na kola sa vidéo na kola sa vidéo te ozana ngote vidéo zali Bakali bon Bakali na comprendre Stone na oti na ebi comprendre na comprendre na comprendre Panchana na comprendre Panchana yo t'inquiète pas na c'est la guerre on discuter non désolé hein frère désolé par rapport à lui en fait non désolé oui il y a Tony comment yo il y a Tony Bakary yo bi on dirait mon bal per solo oui na yo il y a Tony non bien boni c'est belle scène nationale là ça bien ouais très bien Kitoko alors moi si on a beauté Kitoko pepele t'es beauté mais faut y bas en tout cas Patrick merci en tout cas Patrick merci pour la live na yo mais yeba ke Bakary amoninga ba befo boya ye era bengane pepe mene parce que altro lukuta si asala bien de bengana nga pembe asala bien de bengana nga pembe na et quoi à l'aise asala pena bien de bengana nga pembe omoni mwamba azande mo na muto ko ta ko nani ko era a 500 tout ça va tout mitou kasi bato ba mibima na internet omoni na dossier oya Darcy bato mingi
Eza bato bazana ba contre-guerre, bato bazana ba guerre d'esprit, na Darcy bazo ya ko mélanger ngo na nyoso. Déjà bato ba osala ba analyse ta minene. Bato ba osala ba analyse, bato ba maîtriser game ya TV, bazo pesa ba vie na bango. Moni bato tout ba lobaki déjà, même nanga mona lobaki jour na yamba ikaela, prévané à ce skizaki. Asengaki mamane pardon. Pourquoi asengaki pardon? Celui qui a dit tanga asenga pardon. Asengaki pardon parce que sala ki mabe. Mabe mutu to nana ki yango na mabe o asala ki refongoler la maman na live. C'est pas bien. Mama aza mama tia mama na place na ye ko mélanger mama na bolingo na ote. Mama aza mama go pesa conseil, mama go sala mabe mais oya nango na ndenge ya médiaté. Yaki nango. Oya ngo na ndenge médiaté fongoler mama no live net oye ko contraire na mambo aloba ki wana non sola na mama na privé. Sola ni na privé pourquoi oya nango na live to kondana ki yango. Maintenant to longwe na po ya mama. Couple ya Kaela na mobali na Darcy. Est-ce que biso photo kota yango? Jamais. Boyaye. Boso to lo boya boye. Batu bazande ba hypocrite ba mi tema mabe. Peut-être Darcy sala li kamo boye. Peut-être Darcy asala li kamo boye ou alinga yo alinga mwasi na yo ou boswana yuzola tsa makambo wana na sujet au toujours développer. Ça n'a pas de sens. Papa kanya to na question moko pendant s'il te plaît. To yo mo moto sama moko amayele. Darcy Mbaka. Stone so que stone aza pire petit na yo. Aza pire petit anani ya. Zela to pire petit zela. Zela tous les questions mon mona qui a été déjà. Aza pire petit na ye. Ngako nena zala raboye. Soki ikaba couple montu na ba kalibo yé. Na mata live yonate. Na lo balangate. Voilà. On comprend. Sikoyo yo da pire petit à vie na so kamaso pire petit na yo. Mais aujourd'hui le makamwa na réseaux sociaux pourquoi quelque part le baké Darcy doit encourager le bango auto comment. Oyo ki tende alobi. Patrick alobi bo. C'est là soki na moni Darcy. Na pire petit ba solo la bien, c'est dans le baké Darcy datinda ki. Alobi boye te ya alobi boye ya Patrick alobi boye alobi ke yana Darcy ba solo la te Patrick a raison. C'est pour la likambango va faire boyana. Il a vu que si on va boyanité, mais ce sont pas solo, le moi va solo là. Voilà, zela bango mona bango. Na kanida talelo. Oui, c'est on a kanga ba mutu azoloba, biro azoloba. Na kanga makambo wana. Na bien Patrick, au moins na vie na mboko to sali mutu ligara esengo mutu azati. Te ya pire petit te Tony. Te ya pire petit te, wana Patrick a raison. Patrick na pas bakali. Na bien, na mona mboko yo. Non, Patrick a raison. Pire azala raté. Non, Patrick est là, il a raison. Bonsoir, mon ami. Il même au TK, au pire même dans yo Darcy yo. Moto mono kona pire petit ngona biwa yo. To sala ba life en désordre. Nana kola note stone. Patrick, s'il te plaît. Patrick, pardon. Mais là le balanga après bokisa la binonga. Yo Patrick. Ngata nguti libala o elo banda e bana miso na ngai. Tango elo pété na tika ko ba secret moko ate. Jamais ngako nako tika moko ba pitch o ba mela kawana. Ozoka nga bien, écoute-moi très bien. Moi ce qui me fait mal c'est quoi? Même quand je fais mes lives, moto o atiko ko mona la finga Darcy a kosi na ça va vie na ngai. Mais yo la s'il te plaît Tony c'est la pardon malembe Tony. En fait, Darcy na moi sinaye ou entourage d'ailleurs, bazon belire la vraie vérité. La vérité, il a que mamate ce que boité. Il a que baswana qui na butu moko bewana et qui na qui petite à chaque fois baswana qui petite là à sima kimbeli. Et la petite, elle est partie raconter à sa famille ou à maman nae. Qui est la linga maman à chaque fois si ba la poto, franchement ba la poto, il dit toujours des vérités. OK? Et ça dit que Darcy a eux qui bongo parce que Darcy il faut savoir un truc peut-être Aboum Labino. Il est en pleine procédure pour pas botter les mois là, il n'y a pas famille, il y a moi là. Mais oui, c'est ma s'il te plaît, Tony, pardon, quitte à la pardon, quitte à la attends, l'obas.
Yoka siko Darcy na kanda wana s'il vous plaît boze malembe Darcy na kanda wana yoka Darcy na kanda yoka boyoka parce que les gens Darcy pas moto attends un moto qui se boué parce que on a dit la vérité là où la vérité y a écoute-moi s'il te plaît Tony Tony moi siko zela calme comme moi ça va boiter Tony zala malembe Tony zela que moi c'est na zela mon pas la go loba zela go bokasko s'il vous plaît na loba quand Darcy revient à la maison on kamotu ça liké a comme que ça la moi sinaye par rapport à moi na bengali moi sinaye a tiba sak ba di banda moi sinaye a bengi bateau s'il vous plaît d'accord ne bien parce que ngana ipupette na bâtiment la bango wana tu as fait la chaîne moko azala kuna elle nous dit tout ce qui se passe chaque 2 semaines ba benga petu wana s'il te plaît zela chaque 2 semaines petu wana na ba benga la kaye ala na ba balcon on sait tout mais sauf que au début on se foutait parce que c'était pas un truc trop grave. Écoutez-moi très bien. Ça fait que Darcy na Kandawana, parce que Darcy, on passe moi, on habite Darcy bien. Si on dit pour entre moi et moi, si pour la moi c'est clair et net. Faut dire la vérité. Darcy a fait que. Bon, pardon. S'il vous plaît. Pardon. On a un esprit, il se met à quitter la naïe. Bon, c'est là le ça fait que. Allô, Darcy. Patrick, c'est là que tu as Darcy. Darcy na téléphone, c'est là que tu as Darcy. Allô, Darcy. Allô? Allô, Darcy? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, Darcy, tu as un live, tu as un pire petit na yo, Stone. Na ebite so ebele pe na komo ya Stone, tu as un Patrick, tu as un Batibele, bazana baya Tony, na ba baby. Petit na yo, aoya alobi makambo apo na yo, a pesa au conseil bo kabona na kaila, o yo kate, akangela okana boloba na kati en fait. Le couteau la vérité. Oh, la vérité. Oh, le couteau. Bon, oloba ki ndenge nini kasi TikTok bakabona, faut pas boyer na TikTok. Oui, na bien na faut pas boyer na, faut boyer petuana. Vie boyer petuana. Loba makamunyo so yo loba ki. Na ba vidéo o loba ki osana ngo loba. Na lebi boy. Yoka, Darcy yoka. Loba ndeni Stone. Ngala obane maloba la ngai. Vie faut boyer petuana parce que petuana moi na à l'est. La vérité. Pardon, s'il vous plaît. Ouais, le bavi, le bavi. Dans le lobby, premièrement, déjà, Fadel. Ouais. Mon temps, oye, obe nganga ve na respect. Oui. Oza petit nganga ebio, mais na yo moko na conscience na yo. Fadel, comment makambo ko sala? Il répond, pardonne. D'accord. Comment tu réponds, vous pardonne. Fadel, yo déjà ngana expliqué au makambo ya mwana nanga. Donc, bon, comme ça, makambo nyos, non, yebaki, bon, regardez. Merci. Ngana yo Fadel, to soli ngana yo makambo ya mwana nanga, yo Fadel. Est-ce que le but de soli makambo là? La vie que voisine, viens, viens, attends au bomba, attends au bomba. La vie que voisine, attends makambo là tout. Oh, mais c'est la vérité, mon vieux. Pourquoi je vais mentir? Oh, c'est ta voisine qui est partie dire tout ça, la vérité, voilà tout. On peut se confesser la voisine, Azawana, non, bon, bah, t'es vieux. Jour, ben, il peut tuer, c'est pas poubelle. Jour, ben, il peut tuer, on est au courant de tout. Oh, mon vieux, arrête. Moi, j'ai jamais, écoutez-moi très bien. Bakali, Oza le Kouta, j'ai jamais dit que, viens, Benga Ngaï. Mais par contre, Fadel. Patrick. Oui. Allô? Patrick, Fadel. Ah, le ballon, vient à quoi, au moins déjà, Fadel Makambo, Zolo, Bagnos, tout, de 1. Fadel, oui, pourquoi? Au moins, c'est là que c'était yo, Lobakasna, Lobaka, pour moi, pas bien un téléphone. Ah, le ballon, Fadel, là, micro, nan, tout est là. Fadel, yo, quand on appelle Darcy, dans ça, le banane. Darcy, le bas. Fadel, au moins, il y a au moins, Makambo, tout beau ça là. Na oye bate so ibo gagner nil si maintenant parce que moi il rôle bela mamba voisine yo ka siko Patrick pour moi na siko ki Fadel ba bimiso siko lokuta Patrick yo monika ndenge yo sana Fadel bimiso siko vidéo ata ngai na bengani kaila to asa na escalier to yo ngai na obe kaila otinda mwana nga
loba ata voice yo oswana kama mamba mwana kai lo moko pomona ke makambo tu loba mamba ta posa la na prêté. Bon d'accord, OK. Na match dans live Oyo, j'ai jamais dit que Darcy qui m'a dit des choses, faut dire les vérités. Boza le coup, beaucoup ça devant bateau. Ah, beaucoup ça Sony. Na ma bien, j'ai dit que j'ai attends s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez, arrêtez le moteur au jour là. On est en plein live. Écoutez très bien. J'ai dit dans le live, j'ai jamais dit que Darcy il m'a parlé ça. Même j'ai dit que actuellement lui on se parle pas. Adawana, Aïbi très bien. Écoute-moi très bien. Si je défends comme ça, pourquoi? Pour moi c'est trop. Yoka, s'il te plaît. J'ai jamais, attendez, moi j'ai jamais dit que dans ça c'est pourquoi beaucoup c'est pourquoi Patrick, est-ce que je dis que le vieux il m'a dit ça Arthur le mentir mon oh ça va et ça théâtre Darcy et Sikakali Adavina Aibi que Eda vérité tout ce que je dis c'est la vérité tout ce Patrick là ça vous savez yoga Patrick wesh Patrick s'il vous plaît dans l'obaka cité là au benga loba Darcy Mbaka Fadel, omoni yoka Fadel, omoni ba jeu au bolu nga bosala yo na mwana na pouvoir détruire machine nga. Yo comme amna lobano. Moi là robé nga manger, nga autant tu ne peux pas me manquer de respect devant les gens, on s'assemble qui a manger. Pour te dire la vérité, na lobano en face. Fadel, omoni eloko bolu nga bo déclencher jusqu'à maintenant, nga mto encore détruire nga zalaki. Omoni no so bosala et qui n'a pas été parce que tout ce que toi tu es en train de raconter là, wa maman na lokuta. J'ai pas dit que yo le bac bongo parce que alors ça j'ai dit que voici la vidéo j'ai jamais dit quoi mon vieux j'ai jamais dit que c'était toi arrêtez de mentir on en live Darcy alobi boy avec voisine mutoye bisaki makabu boye ya mwana boye après quand la faut dire la vérité nga la tournier yo ba za pela ping dans le ping vers Darcy bo sololaka alors bito sololaka tena kagela ekanda pona yebisa ye aboya kaela aziki voilà pour aboya petit wala te na lui que faut aboya petit wala petit wala si kaela c'est qui Patrick na lave à Juju Bio. Écoute-moi très bien. Juju Bio. Yoka, bosse là. Ok, d'accord. Yoka, en plein live, on me dit que mon vieux a pris ça le numéro dans Naï. Bosse là. En plein live, écoute Patrick, s'il te plaît, en plein live. J'entends que Motomoko, alors qui vient à yo, a pris ça déjà le numéro dans yo, Bafinga yo, viens à Darcy, après le numéro là, et pas moto. Bafinga, c'est bon. Bosse là, je vous jure, Dieu m'entend parler. Patrick, Dieu m'entend parler. Je suis pas là pour venir détruire mon vieux. Le contraire, c'est moi encore qui est en train de défendre encore le vieux. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Mais vieux, après le numéro là, et pas Bafinga na TikTok. J'ai des preuves. Bossez là, s'il vous plaît. Bossez là, en plein live. Bossez là, Patrick, malgré tout, je te dis la vérité, nga problème na ngai, ezake, nebi ke vieux na ngai skazawana, peut-être à comporter. Ngai défend les années, que vieux abo yara petio, oba 12 comme les abena qui t'en rappelle. Vieux abo yara en plein live de je sais pas combien de personnes, Aïbi Singa en face. Et
j'étais là. Mais bon, moi, parce que c'est un grand frère pour moi. Maintenant, mon problème, c'est quoi? Pour moi, c'est que Nacha avait pression pour la boue à petit. On a la petite, mais là, tu pression à boue à petit. Qui? Ouais, c'est comme un commandant va danser un voisin à bango, voisin to voisin. Voisin à bango moko après ça. Patrick, s'il te plaît. C'est la vérité. Comment il y a voisin à ça que ma camarade comme on est nan. Connais Patricia. Doinama. Oh Soumaya Yoka. Bata koute bele yoka zela zela bale yoka. Patricia le muki maka. Bozela. S'il vous plaît boka. Atik obengi Darcy aya ko la vérité. Mais bozo kosa bolo bakina na bibo bozo kosa boka nga bien. Par contre moi, bato bakina la juju bio ba moni juju il m'a abimisa ba combat bato. Darcy on so ko yo Darcy. Omoni ba oyeba ka wa ba munguna numéro 1 matriki 00 ye wana. Ils sont après ça soumis sur Patricia soumis sur mais ba soumis ma quoi ni bon soki démarche yo ko lula Darcy makasi ko le maman bota Darcy na tata bota Darcy soko ozana souci makasi yo pese conseil na privé que o télé mon privé non takasi bakali quoi si s'appelle Bakalia Zonga Patrick tozala kiabo il y a Tony Zela. Hier, tant on a sujet à lobby boy. Abandonne na nuke. Pourquoi tozo linga ko développer sujet à Darcy au moment où lobby au salai live to pesa imutu na mtape sa ya vina eba to peut continuer na ba live. Après ayo lo bali susu boy. Moi na ya Darcy bazonyo kolaye d'ailleurs azana vidéo. Après ayo lo bali susu que après ça Darcy conseil à boya Kaela petite wana aboya ye. Et ça auto solo là non? Après tu as offert que ala qui sa vidéo azo la sa vidéo te si amo lo mama bele oyo est concerné gaye ngaina Tony to PC conseil à boy si c'est vrai aux camarades ou petit à Darcy oko mateli na live boyete bo solo lango na privé soka yoki yote ti kaye tango ya o matana na live a boy ça pona ko sambwisa eza auto lo bagite Tony Ye a lobby que makambuya wana na tous les questions ka kia on Darcy de ça qui ote donc vous savez na ka qui pas voisin muto ye ça qui ya bi comment voisin Patricia question bo sola Darcy le ça Darcy pas ça qui a boya petit wana c'est ça mais na bien Patrick la vidéo voilà a tie vidéo te azana ngote bekanga net ngana yo exemple toi na pesa exemple net uzaki na pire Mike ndaza pire nga na mona Mike to sana Mike so voisin so ki voisin Mike abi ese ma kamele ka prepare Mike kuna na kondime la voisine ya Mike to voisin Mike to na kondime ne Mike te quelque part la cause ya Tony banda wa poto eza kwa banda wa Congo te to sura pe na si ça te ya Tony pardon banda wa poto ko banda kwa Congo te na poto eso osala ko rapport ana na 5 km na butu mutu vaza kuna lo abete biso poto dun Vedanga na sisa kasite, vedanga na sisa tulinga question bien. Bana poto da même pour mu kinza awa. Vaza kuna ngamba wake mutu to sumu kinza po era ka makele e yoka na basala na badino na ba beoni na ba plaque wani. Siko a cause la oui ou no to bateza za lokuta to bateza solo. Po e bazo swana. Vedanga na tulinga question bien. Vedanga na sisa, zelanga na sisa. Otulinga question bien. E bazo swana. Você pa ko yoka mpanzi. Ako mama bazo loba. Você pa ko yoka. Sikoyo. Ezo ekofumete ke bazo swana po likambuboye, po la likambuboye, po la kapoya avec Patricia Mutalobi. Kaela e passer passer no sango, bo sala kaboye. Maintenant peut-être donner des sala kanoto. Oui, na bien pardon, oui, na bien. Sikoyo, na bo monto. Akondimela. Voisin. Yo bago aller na ma question opposé Darcy comme ça na zone OK. Donc à ce micro na linga boy. Ya ba bomanga kaka comme ce génie chaud. Oui Darcy, Patrick, oui, Patrick. Mbaka bonjour. Mbaka. Oui, bonjour.
Question dans les bossés Zaboué. Vous avez la voisine comment on a Patricia oui ou non? Na immeuble pas ndako kutu place ngana place to chansa ndako ata na mwene to sa da immeuble kutu mona ata ba congolais to ata na congolais de. Vous avez la congolais na immeuble bino Patricia Zate. On a immeuble na biso na congolais azate. Ya voisine pe ya kombo ya Patricia bakosi na komba Patricia na ebite ne yo ba benga ko Patrick ni ba ko sikata pa Patricia boye alobi bongo me makamba alobi lokuta. OK, c'est bon. D. Attends les sous. Voilà ça petit dans bosola, c'est bosola. Oui, tonton. Ouais, loba, yo poser la question non pas. Attends petit dans bosola to bosola sous. Aza pire petit dans ngaité ke ningi aolobela. Patrick, ngaité Patrick, ngata dolo bali comme nanga mabe, ce qui to yeba na ki na ko ignorer parce que na yo ka lo mabe nanga. Iye fade na mona ke aosala ba live. Na fi oyo ayako mena o fi oyo ayako mena c'est pas na tout ça na makamba. S'il te plaît là tu adapte petit na hauteur. Petit azo répondre petit. Pardon ya to ngona ko la tout que wala ko ba ko. Adapte petit na ngati solo bi pire petit yango na oloba na Patrick so to lobi pire petit c'est trop dit parce que pire petit na auto yo oloba makambu ya yo oloba na biso ti. Et voilà ça to ko makambu o dele ko mususu. Na yebi omoni ko yeba na yebi maman na ye na ko yate na réseaux sociaux pour na wanga na nika na yebi ti non moi je suis pas comme ça ata oloba mabe pour na ka mais na yebi na ko wanga nete. OK mais azande pire petit na dene azo semi sanwawa na makambu oyo alobi wana ke asolola nanga nisi na makambu ya kaila ya lobi asolola makambu ya kaila po bobo ya kaila yo boya ye ayebi soki makambu nyonso aloba na bino solola nanga akosi. Pas le fait que au Seka on a eu il fallait on dit Mama Kambu era lobaki or qu'en réalité ce n'est pas vrai so ok na Google okomona liste ya designer nyonso balatisaki Beyoncé na événement à Stade de France. Donc son problème est que tu devais accepter, tu ne devais pas rigoler. Et puis en dehors de ça, à lobby, yo olobela ki makambu ya kailate, soi-disant pour Karine, à Pekisaki yo. Or que olobela ki makambu kaila hier. Donc atala ki même pas live. À lobby bongo. Oui, sûrement atala ki live te ba meme lié. Ah, oboy kolobela makambu kaila pour Karine à Pekisaki yo. Franchement, na monique est bon. Ça sert à rien. Era aroya ondimisa biso makambu par force te. Tout ça intellectuel. Ce que na Google omona ba designer nyonso o balatisaki Beyoncé. Bango nyonso baza kuna ba Swarovski, bango nyonso eza kuna na Google, allez consulter. Donc c'est ça le problème de Rosette. Merci. Donc Rosette alinga ki yo sekate on dit mama kambu era lobaki alors que c'est faux. Tous ça intellectuel aller sur Google bromona pour les 3 événements il y a Stade de France il y a Beyoncé ba designer nin balatisa qui est banda makoloti na mutu. C'est mama kasi ba designer wana peut-être comment mobile inés alors et comment mobile inés peut-être comment mobile inés. Mais ce qui comment mobile inés allait que mobile inés a créateur. Moi je pense que ça c'est un faux débat. Et comment ça la forêt possible mobile inés puis azala qui ça problème. Mais faut Congo naie zala aujourd'hui rien ne se passe papa. Peut-être comment mobile ina été peut-être comment on peut zali. Et ça problème designer combien de designers congolais Swarovski c'est un mobile ina alors
Non, il combien de designers congolais au bazana kata masolo na kata circuit. Neti nga na ebi comment mo be na Suisse ba ebi jo alesho. Aza designer aza congolais. Ye aza mingi na mila ba congolais te azalaka na mila ba congolais ba mise banda boka ba mais akima mila ba congolais comme na mila mindele. Akoma na ba grande marque à travers kana ba mais c'est un congolais. Oui, la grande marque au travail, mais officiellement, ce n'est pas toi. Hey, maman, Yoka, au monde, il y a une société d'entreprise parmi les concepteurs, parmi les concepteurs, les créateurs. Dans le concept, il y a 4 et 5 personnes qui ont fait ça idée. Et ça, là, peut-être. Si tu as un parfum, Moura Chanel numéro 5. Maman, il y a un participant à la création de Bango. Bango, il y a un auteur, il y a marque. Bon, maman. Maman, dans la star nyonso ya mokili, au kanisi parmi ba concept ça la marata Congo, yo kanchata bato ba no ba botemi ar ba poto a, mais à cause de la petite nationalité mais d'origine naie aza congolaise. Ozomona, à cause ba la pe ba congolais ba c'est possible, je n'en disconviens pas, mais pour le cas de Beyoncé, ça n'a pas été le cas. Bonjour ma pauvre kabela ngalo. Beyoncé ça m'embêtait maman. Na bien ma chérie, l'on ne salo passe na Katiana o. Ah bah ma coco ça on a ba débat na bien terre à terre on a déjà mamba pas cité na kena Google. On a mon loko ezo salo passe bakala zo expliquer au normal yo etake yo za muta mayele. Mambo benga na pesa exemple moko. Ngabo kondimisa le côté tant que na ba équipe le komami bongo te je suis pas bête. Nzambe taza mutu, asa riche mais asa nzambe taza mutu. Loko ayo. Mabobe aza mutu na mona na bekri. Je suis pas bête. Vous pas me faire accepter n'importe quoi. Je suis désolée. Boyo kangai pete bande. Boyo kangai pete. Franchement. Na pesa exemple moko. Pour moi ça reste comme ça. Je m'en fous de tout ce que vous allez raconter là. Évidemment, la zone intellectuelle, Mabobe yo kanga pena loba na pesa exemple. Ezaki na garçon moya congolais parmi concert moka betamara ya Rihanna na Londres. Garçon na pesa Rihanna drapeau. Azalaki parmi ba manager na concert à Rihanna ta kende Londres. Alobis a filmé Rihanna même alobis a lingala na kacha studio na bureau to ba bon sa Rihanna. C'était aussi un congolais. Azalaki pe mutu moka yeba na te. Et ça na tous les congolais to ba na visibilité à ça la misala. Parce qu'on a une visibilité dans le réseau. Donc, c'est un exemple. C'est aussi un Congolais. Donc voilà. Donc, matin, on a un tiki bino, hein? Parce qu'il n'a pas de non, ce que tu m'as dit, mais tout le monde a privé sur aussi ici live. Non, Congolais est belé au bas. Il y a un bisoté, travers un star. Ezaka teka loko oza congolais au travers un star moko boye il faut kaka oyeba na foka ba yeba yo na mili non ya pe na ba na biso ba koli awa basa ba modèle minene basa la ba défilé après ça minene mais ba yeba na bango te hein ezaka une explication de keneli ba pipi na ba mungwa yango esa la boye mais ya toza ebele na monde entier ko to salaka. Malgré tout, c'est bon, Nayoki. Je te jure, Nao c'est qui saute. Son matin. Oui. Pati qui n'a boutu to sololi, après qui singa. Abe inga na boutu après qui singa que Rosette. Koya na makambo na bis. Makambo nini ya kaila te mama couronne. Noko. Bakali, ça c'est Zali. Non, Omoni est tombé bien. Rosette Zela. Parce que la monie va pas bêtise. Une question. Zela, tout sur la calme, Patrick Zela.
Rosette, je pense que ce que tu as la guité, tu vas bengio ou tu as la guité, moko. Awa to sololi, exactement, no ba dîner mobile na yo, ba lobi quoi que ce soit, niveau cancelaté. To sololi bien, net nga ku tu ponanga. Moi, je trouve ça normal. Mais on a toutes nos questions, moko. Parce que Patrick peut tant te faire une explication, et ça tout à fait normal, mobile na rose na kati ya projet, on est à ma bêté. Et ça m'a pénaté. Mais Patrick et l'autre, c'est qui si et ça boui. À lobby, mobile non ta sala qui m'a séqué. Au moins les autres c'est ça m'a séqué. Ma séqué ni. Ma séqué kasi on comprend les la question. Ngapé na tout notre live. Na kati ya concept ngo mobile na yo concept sala qui sala kama séqué, to sala qui na likamu. Ma séqué ni. Parce que on va pas sala ma séqué. Na beti ma sala ma séqué, je comprends pas. Ezabo pas marcher la mama zela. Ezabo Rosette. Nalobi elle a bien que les séqué ko ya makambo ya ba kaila nete. Solo ça nga bala ça nga nini o sali mabe ko contrat d'accident mona ka mutolo be mbai nanga te yo ka nezala ki yo mbai nanga ngaka te bele bazaba mbai nanga ngaka te ni ko no le makamba d'accident ba yo kanan yoka oti yoka to ça mama bada c'est quoi comme la suka na bibuta na babenga biso bazoba so elle a teni na ya era tala mutolo bakima mama seke donc c'est ça ma seke donc yo so comprendre te o se so ba na sima mama seke ma seke za nini so yo comprendre te bo bini au plan attends d'abord que non malembe Patrick ngai nana mubali amwana muketi mubali ngai travaille dans le market so ko tiete mena otindo lo biloko mubali ngai c'est malembe parce que nga déjà bato babanda ki live na mona ki osalela ki osala ki challenge là na bandi live na tongo si malobi na osala live na zoteka en attendant na butu to sola ki bopoki si bobina ya lisuté na makamba kaila na promettre bino na ebisi na promettre bino na ebisi bino ke na oya lisusu te batu ba peki singa même ba page polémique ba commenter na promettre bino na oya te na ye na tongo na bandi oteka ba periki batu ba ye na ba commenter boyo kanga bien aujourd'hui tu vois une camarade ya bis ya Beyoncé au camarade de Beyoncé je comprenais pas c'est quoi le sujet camarade de Beyoncé je comprenais pas. Après un moment donné l'air na yeko mona na kati live na lobeli pe batu na seki na yeko kota na page na yeko comprendre jour mo na kana yeko livrer biloko na yeko kuta na era na comment ça s'appelle na restaurant na ki otoli muta melenga biloko na voiture na melenga biloko te ba carton za ki beleza ki ba sac à main l'air aye mo ba na présenter era mo ba la vie era ta mo ba na ngaye bande au sola tu fais quoi dans la vie mo ba na bien abandonner expliquer ça na maquette era c'est normal ça na doit ko défendre mo ba peut-être à lobeli ngo maseke quand il travaille avec maquette avec ko expliquer que non tala biloko asala ka moni pe mobali nanga ki travaille à travailler na Beyoncé mais ni ko le batte que non aza camarade na inde bino ko commissaire que non mobali na aza camarade bino te non ja to que non ma ko wala na ba bino te omoni message ozo pesa eza important kotala te ke bato message ozo loba batamaye non yo kana bakalibo kanga na sisa. Vous comprenez? Si koyo a expliqué musala sala à travers kana ngote biloko era alobaki makambo camarade te alobaki makambo te ke non aza ngamona yoki makambo era alobaki alobaki a travailler et tout si ko yo bopeki singa likambo ebi ke c'est dernier temps attention na ngeza ya komata bopeki singa likambo pe singa conseil yo ba si jamais mibali bato ezaki ebele pourquoi me okanga mika ya mobali à Rosette so elaki si jamais mobali na hotel Rosette Rosette il faut yo comprendre après na moi na live bobandi yango osala ba live boko ya Patrick soko banaki ozaki mutu moko pesa kinga conseil ke ngala batela libala elaki sujet ya mobali na hotel comprendre Rosette yo comprendre asali sujet mobali na yo azolo baboye Rosette kasi yo kapena no basola ka bongo te basola ka moko ayoki tangu na Patrick voilà une communication na Patrick na butu tant beaucoup ça ngai to pesa yo conseil olobai ke non otiki po biso to pesa ikaila asala live na kaila olobai ke non asenga pardon pas maman na ye et puis alobai ke atiki pe o mataba live batuti et sili wana alors Patrick asali ba sujet na ye aye ko epengle point moko place ba lobi so ikaka que mobali na yo mutala tisaki Beyoncé maseke avant de sujet mobile note que non komboka ya mobile alobi soki ba latisa Beyoncé maseke mutawa sala ki yango eza mobile na yo alobi bongo bongo ya teke ngo na sens nini ba sujet za ke belé ya quand même que sika maseke yoka la seki mo maseke ah oui parce que on déjà porte pour que les gens ils aiment yoka je suis pas d'accord yo Patrick yo sala na makambo danse ni ko ba ko be moto ko sala kudabi e kuona maseke zelo moko
Na seki sko de era ta ko maseke, o ka seki ko maseke. Ko maseke dans des mots. Couronne parce que era bega ki maseke yango na bilo. Ya no seki na sko de mo binisi maseke mutamayele obegi couronne maseke lo ka seki yango wana. Eh! Mutamayele to bazoba so benga couronne maseke. Eh, on va qui bongote, le bac au changer kaka patiki, miso les La ko pa maseke la seka ki ko seka. Rosette a benga ika comme aseki comme maseke. C'est biso to ba congolais to yebi maseke ngelo ba. Ko seka la solo motema partenaire seki maseke. Oh! Bonjour Patrick. Bonjour tonton. Ngala matika parce qu'en fait la compagnie la bino te ba influenceur à Congo au ça ba live. Bo bandi makambo beaucoup mo banga la bino. Oh non le belango souté. Dans le souté. On la mata live na oti. Na ki disi. On la mata live na oti zobana. Ah, pita ko leti teko ah baby. Ba modérateur de la bande. Koto couche ba na te koto bibero atia ke ba na raté. Donc on a mata live no te pona buzoba o. Baby ko kita ko leti teko makambo ala pa. Koto kuta tia couche ba na raté koto bibero e fanda ba na raté. Eh ko ba ni ba luka ba to ba sa ma se. Ma Rosette. Là plutôt la question ma Rosette. Pourquoi au bandi makambo comme banga siko on le ba souté. Ama Rosette. Oui, non, quoi, Banobi? Au bandit Makambo, au Akaila, au Tikino Rolobango, c'est pourquoi au bang en fait? Bah, menacé yo, Barcelone. Te, bah, Peki Singa. Te, maman, un moment, maman. Non, salé, dala. Non, si ma téléphone, t'es dans l'inga bêtise, t'es ok. Dans l'inga bêtise, t'es dans Kangasuki. Non, si mes téléphones, t'es dans Sekana Moussika. Je n'aime pas le bêtise. T'as la modérateur, non, bien. J'ai pas le manque de respect. C'est bon, baby, merci. Yo, tout le monde, c'est bon, baby. Yo, bon, t'as nous pouvons la place bâtir à couche na biberon. Ah, na biberon na yesu. Dambelanga. Tu peux pas live sur Patrick. Oh. Moi, c'est bien mokenda nango. Yela ko manquer azo manquer ba te respect gratuitement. Botali botakiti si etenga na okanga motosuki, na va na okanga suki. Na simi téléphone te, je n'aime pas la bêtise. Maman limbi c'est ma limbi. Depuis que tu n'as pas bakali na simi moto na bandi suki, ça fait même pas 10 minutes. Bango ba mati ba matanga la va na, je n'aime pas ça. Baby na Rosette ba solo raté. Matali suso ba komo na tout ya mama na o. Nyama. Ah te baby ko finga bongote ya. Bakali bon makambo to boya ko finga ba mama yango. Ya c'est ça. Mambo to boya. Au moins si tu as des problèmes avec ta sœur, boso lango entre binomi balé. Boko tsaba to baza ba innocenté. Maman za innocente. Bana eza problème te. Mutu so za problème a robota te et comme sujet tabou te pona bino. S'il vous plaît. Quand même, tous à la humanisme, tous à la congolais. Ils ont raison sur tout ça, mais vous allez pas gérer à propos à bon côté. Oui, naebi mutazo kitanga te soki eza yete za basangani na biloko kitanga ozela. Ngamo na bino ba pesa live. Oh. On comprend ni Rosette. Là qui dit c'est le sous. Bon la carte n'est pas comme ma belle. Patrick. Au plus le roi modérateur d'abord ça va après. Patrick, moi je Patrick, yo au pesa conseil au kata live au tiki batu na boy yom to am kolo live yom to yo za police ya débat. Mais le modérateur au pire. Au kata live te po asali au pesa bango conseil parce que baby oui, on se parle mais quand même réaction na et ja moi bien té, ja pena moi bien té à insulter maman. Ah, il est donc ici et ngai té na té. Il a bien été. Patrick, là, moi j'ai une question pour battre le Kamango. Bobani Makaome, beaucoup de banques sur le blanc pour Nani. Mais la Sibino Babangi Sibino Tonyang, en fait, je comprends pas. Toya. Makami Babangi Bangi Sabat. Non, mais parce que Rosette a qui on a le bas. Ma comme ça, boué. Au final, on a Peki Singaï. Un moment, commencez pas des choses au bord de parce que, parce que tu es live, au final. Mais déjà, Patrick Loba Salaïma Baba Darcy, les lopé à l'obéliango. Batubaso l'obéla l'obélango déjà. Ils ont problème à Robang Samou. Tout est un sujet sur Rosette à se sentir à l'aise à Tika Mamango. Ça n'engage pas. Patrick, Nanga Katasabi Boya. Au moins, Rosette, il y a mon dame qui t'a pour créer le cambo. Ok, c'est ça, mais voilà. Ok, il y a mon dame créer problème. Ah bah qui c'est bah petit peu 12 bah qui c'est là vous avez l'engue bon mais est-ce que Bakali nous tu as la famille ou la paix mais du Cambo ici ko au père de panan na la famille wapi famille ozo benga dia Bakali obiso famille ni so na la famille bino vraiment na la famille là là go
Depuis l'Itamoni, on a appelé sa raison. Famille à Kaila Darcy. Yo aussi comprend la vie dans la raison. Non mais Darcy c'est mon frère. Nga na kondana ki Kaila nga fongole la maman na live. Na kondana ki yango. Akokai ko sala yango te, elle peut jamais discuter avec sa mère dans les réseaux sociaux. D'accord. Na go permettre yango te sala ki foti. Mais sikoyo auteur ya makamutu base problématique ya makambo nostu eza esta na loba ki yango. Auteur ya makambo nostu ti makambo nostu batu ba lobela yango ebi mama na yaso akoma na contact na batu ba réseaux sociaux eza esta na loba ki yango. Non, eza esta te. Non, faut dire les choses. Bon, s'il vous plaît. Oebi, na bito le morobe. Et l'autre ça n'a pas c'est ça qui au moment par exemple yo beba la peine moto non parce que RAP a vu na parler dans ce a vu na parler nga batu na respect nga la moto nyoso. Je respecte tout le monde. Mon tamis makambo oyo ezali voisine na bango ou vraiment en face. Eza est en fait avec un maïs subela mboa donc mon tamis makambo oyo tout ko bakarake ba sac na nino na sac poubelle. Eza des voisines. En fait à un moment les gens on veut dire des choses mais voisines na bango en face voilà biso nous on a même des vidéos parce que sinon c'est qui a fait ça. Motabmis makambo ke ebima ki baso na de base même obo aux ambili makambo de base kutu likambe balaki parce que apparemment moi la moto akina ofunda kuna mama bokilo asima rambeli so baswani. C'est ça qu'il s'agit à un moment. Il faut dire les vérités aux gens. Likambe balaki wala te darsa za vie na nga pona nga darsa fo abo ya petwana. Mais personnellement likambe balaki s'il te plaît papa. Frère, c'est là. Au moni, mamba couple la batou, batinda mutu te no boya mutu wana. Parce que non. Et c'est là, ma paix ça va conseil. Yo so lobi que no boya, et boya so aboyete. Mais aboué parce que un moment c'est pas. Là, s'il te plaît. Conseil. Likambe balaki ni vendre dans la nuit porte. Si darsa dans la live oh alim ça. Likambe balaki. Non tina ebo so aboyete. Le truc a commencé comment si darsa dans la live oh ayo kanga alim ça reste kazali. Et balaki ndengenine. La petite oh amukie oh dans la moi, la bisso, elle se sent en danger. Elle était partie voir sa famille côté mère, elle a expliqué que, moi, maman, elle a dit, mais quand elle se fâche, quand elle se brûle papa, elle m'a toujours Méli. En connaissant Darcy, vu qu'elle en est trop, et ça, il est en zone nanda kouana, a commis ce qu'on soit dans moi sinaï. C'est ça qu'il s'agit. Azu moi si le même non, s'il te plaît. C'est non, vrai version, s'il te plaît, papa. Tozoloba par rapport, il y a jour où maman naïe, à solo la kina ba recette non la base il y a base de Cameroun mais ebana yuana te wana ko solo mais ça va problème entre bango arrête d'embellir la chose il faut dire les vérités aux gens et ben parce que moi on a déclaré qu'à chaque fois quand il y a l'embrouille maman Bokilo Asimara Meli elle a peur de sa vie on pas la poto elle dit toujours les vérités OK mais là c'est quoi et ben tu vois c'est quoi et que dans ça dans ndako ko siko bala ko so la moi si a bengali moi si a tie libanda acheter un sac poubelle. Moi, ça bengi ce qui me cause d'abord ce qui n'a pas ça va location ana. OK? Et ça dit que est zone c'est pour embellir la chose, pour que la fille a location que avec les cabosiko et mag déjà bah c'est mag de à cause siko que oh non baboyanité OK déjà on savait que ba bengala que na ba sac poubelle. Tout le monde savait. Pour s'embellir la chose, vu que mère a la pétro à cause finga ce que maman pour a amené que maman maillot faible. Il faut dire les vérités. Explication aux OP sana eza auto yo kagité. Mais mais façon moi là la vraie au lobby pe batu ba vana ekimia ba yo kagiyo. Au lobby na so eza vérité na boyi yangote. Ce qui va ça ba problème, c'est tout à fait normal parce que ba ça batu ba rosa pena ba problème, eza problème té. Eza vérité peut-être au yo bimisi. Mais au batu bazo décortiquer et banda ina nous que maman naïe, vous tapez ça, maman ne téléphone, et ça, et ça passe sur la réseaux sociaux. Et ça, auto sur la lobby, auto yo kagipe, et ça bongo. Après, tu décortiques en bongo, mais oh, il y a la vérité, la vérité. Oh, il y a un sujet, oh yo, Moutoumoko a autorisé moi na afina maman naïe azate. Azate, ouais, d'accord. Maman azam, maman, faut que maman na la maman, ouais. Bakali pardon Bakali na lobi boy batuso eza muto ki tsawa tola ebite ce que ça na eza pe indate et indata na il ne faut pas j'attendais na compte ya muto ya rendre muto té donc tu vois eza la ngwe indate comme indate donc ta kiti kwa doit batu so bi mo mi kiti ça na éviter. Tu sais des gens en fait des gens quand ils disent que maman ya soubi muto ngati ko tabe o tirer pas attention ba muto ko lobo ko muto mela ba radio bo loba pardon loba na pardon ko lela te pardon loba na lela na pas ebembizawa
bonjour na bakali la sepela na koseka no te akoseka za kotumba na ba nalobi yo Patrick Bekanga yo comme inspecteur comme juge na bien makambo moi ça bato ba couple bato ozo kotoka ma sama pekana ma sama bile to kabino ba sama bile to kabino bino ba pesa une solution nakati ya couple na bango na ndako na bango biso na bino o tozo passe comme minoro kwa basala mbele nana mwa vérité namoni ya tuna limbo ya na lo baté papa amela radio na lo bapeti olimbongo ba kali tsono ko seka boyo ko sa inspiration Yoba oyela mangala makasi boyina amatuna kanda nga yoso bakila tente bakali tia kana ko seka no pardon etanga kanda na monoko kwa mtu ana désert ozobanga pousse koto nazoti na miso nalobi botika couple botika likama botia boy na se mutu bato bayebi vérité eza kaka de couple na mama na bango toyebi vérité na sama pere kwa thermomètre bozongi olonga ote likama oni couple nina baswanaka te mais couple mobile baswanaka mosasimbaka mbeli à chaque fois. Merci maman de oh maman nalobi yo na papa gangster yo na gangster te nano bunda osina mo satan tete mulandi zela s'il te plaît pas Tony Obota d'accord est-ce que yo et ça là bien ou tu musala moi non oh Obota albaki non maman asima mbeli à chaque fois c'est pas bien et ça là bien maman asima mbeli à chaque fois Darcy asala la moi sine asima mbeli yo yakabo en fait il y a des choses s'il te plaît tout sur là c'est la opposé avec ce de papa on a rappelé nalobi on a ça remarque tous insultes et ça insulte te kuna za la kuna za boso ba soli mota simi mbeli yo ça la kuna zo confirmer yo ça la kuna lo confirmer pour italio wa na confirmer ngo seul parce que yo kanga bien namo ko témoin yo na moi na moi sinayo ngamoko témoin bakari une fois petit ngamoko témoin na chombo mobala salaka bongo te mobala salaka bongo te frère stone yo oliembongo c'est normal bakari moi je suis neutre stone mobala salaka nana pesa ngambongo oliembongo même bien presque attends pesa mbongo yo oliembongo yo mangana la facile à manipuler na pona ngai faut Darcy aboya moi wana ada moi si mabe ada moi si mabe bino bo sabo ada moi si mabe faut aboya moi si wana aluka ba problème trop yo ndolisa ibango po boy samba yo zaki parent na bango so parent na mo so parent faut aboya moi si wana ada impoli aboya impoli moi singa mama et comme bele et comme obike à cause d'elle zela s'il te plaît à cause d'elle bako singa Darcy asima kisi donc yo bona normal et télévision d'asima kisi amela à cause d'elle donc ada moi si mabe faut aboya moi si mabe aboya parce que moi si wana alme pas problème on veut pas de ça du coup il y a ça le gros problème oui je te jure oui Darcy coûte un finger devant nga yoka zasko yoka depuis kalo ya Darcy a finger téléphone devant nga Darcy bongo yo depuis yoka la bête alors suko yoka la bête me choala zala histoire nga moko yo sa mwana mobalité franchement mobali songo oza mobalité yo na PD oza mobalité mobali azalaka mobalité mobala kabulaka te mobala apesaka faut baboyana nga mpo na nga ada vi nanga faut baboyana moi je suis clair je dirais clair et net faut bien aboya petu wana mwana biso aza leste na ndako wana faut aboya petu mwana biso aza nayebi te video oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya baproblème na biso baproblème na biso yango eza nini baproblème na biso yango eza baproblème ya santé eza bamaladi oyo eza kati na biso bamaladi tel que diabète tension AVC prostate ba hernie bamaladi wana nyonso tu oyo ezodérange biso baménopause mutu pasi maladi nini épilepsie maladi nyonso tu oyo ezodérange ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezodérange mwana na yo oyo ya cancer oyo ezodérange biso
solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tie yango ba poison. Biloko otozolia bazo tie yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Ona la kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza ona po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne Boutique la bébé. Oh Kina sala mignonne au Bokolia. Oh zéro. Le bezala kina disait c'est un deux au Bokolia. On a un. Yango zope sa posa kozongi sanga bébé na mouma. Basa la ba chaussée kaka pona voiture.